Matondo bandeko balandi ya émission Baindo Bola Muka Mboto Mabota Mabino Mbote na bandeko yonso Bokolanda biso awa na République démocratique ya Congo Mbote pe na bino bandeko yonso bobi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet Mbote na bandeko ya français Nengwa Mantuela Mbote na ndeko Mwaila Mbote na Nengwa Kaba Mbote na Nengwa Bikotele Mbote na bino yonso oyo totangi pe bakombote ponini te na bandeko ya Mwanda Mbote na Ngunza Mwanda Ngomba Mbote na Ngunza Mwanda Ngoma Mbote na ndeko Malulu Mbote na papa Kela Mbote na papa Kutibaina Mbote na bandeko yonso ya lisanga ya futuka vana pambu vidila na Mwanda Mbote na bandeko aseka Mbote na bandeko ya bedeka Mbote na bandeko ya masanga yonso iye bakolobelaka loposo moindo oyo bozwi libaku bongo ya kolanda biso tokolikia esika ye tokomi lelo biso lokola bandeko ya religion africaine bana ya mokobi misala ya 1921 nesonga nzila mfumukusu kia muzala mpanda na Angola oyo tozeko kamba mapena bangunza ya religion africaine baye lisusu neleko yepo ya kozongisa moindo na esika abungela tozeko loba pe kobunda kozongisa conscience ya bato baindo lelo baze divisé sur le plan politique, sur le plan religieux. Baindo bayebi ko sanganate. Soko na yeko proposer ndeko moko songolo mosala to sala. Eloko aliboso azeko tala obedience na ngai. Eloko aliboso azeko tala religion na ngai. Wana bato ya papa Nkusu. Wana bato ya kimbangu biso bato ya Yesu toko sangana kana bango te soko na keiko luka ndeko na ngai to sangana pona ko sala eloko moko songolo baze ko tala tendance politique wana bato ya Félix était biso to aki bato ya Kabila biso to aki bato to bosani ko zala na biso etomba peuple congolais to bosani ko zala na biso baindo nzoka nde baye yonso bakokutanaka libanda ya mboka passeport na biso ezalaka belo poso zala na Chine zala na Pékin zala na Guangzhou zala esika kozala zala na Japon kutana kaka na ndeko moko ya loposo oyo omona combien ekosala yo esengo okotuna na ino te aze Sénégalais aze te loposo kaka na ino omoni kokutani na ndeko na yo makambo beleze koleka sur le plan politique eze manipulation ya loposo pembe bandeko baindo tozala mayele yango totuni pe bandeko ba combattant lobby président Kabila zalaki mabe melelo UDPS nda zwi bokondi président Félix Tshisekedi nda zwi bokondi boni akomi lisusu moto ya ko abattre biso le 20 décembre 2018 tozalaki na ambassade ya Belgique po ya koyebisa bango to boyi ingérence na makambo ya République démocratique ya Congo biso religion africaine na bokambemi ya nesonga nzina fumukusu kia muzala mpanda na Angola mais soko na zungi na element oyo na lingi tango bandeko ya Roger baze ko balancer yango ya mboto tika bino bolanda na sengi yango na ntina tango to komi na ambassade ya Belgique sécurité ya liboso eye ko barricade biso oyo eye ko tia biso epekiselo ekonongo barricade à liboso la police congolaise pour nini la police congolaise a sécurisé
ambassade ya Belgique pour baser ko œuvre na mabele ya République démocratique ya Congo bakokoka te kozwa ba Belge armée belge baya ko sécuriser ambassade sécurité na bango ya yambo ezena armée congolaise nalingi na ino to pesa esika na bandeko ya registre ko tozeko beta nkota yoko na bino bozongisa biso na élément oyo tokendeki le 20 décembre 2018 na ambassade ya Belgique ndenge service ya sécurité la police congolaise ezeko ya kotia biso konongo epekiselo po dérapage ezala te bongo tokozonga nde na koyebisa bino ntina nasengaki élément oyo matondo mingi tolanda.
wanakia kuambia mabenzi Matondo na réalisateur na biso ndeko ngala nzumbu 9 lumière mpo nini to sengi élément wana ya descente ya religion africaine na ambassade ya Belgique mpo mikolo mileki eze pasi tomoni bandeko na biso oyo bazali kosimba mikili ya poto ndeko Bokechu na ndeko na ye bakoti na ambassade ya République démocratique ya Congo na Belgique badwi drapeau ya mboka bakati pe bamatisi drapeau ya Zaïre ya flambeau ingeta bato mosusu balobi tozali na démocratie basé na libre choix mais to confondaka te démocratie wana démon wana bamema na Felika yenda ze cause ya malheur tango boze kolinga bamboka ya Felika etambola na démocratie démon wana nde cause ya malheur ya Felika mais biso tolakisi bino élément te bato ya yambo baye ko sécuriser ambassade ya Belgique la police congolaise bongo botala na ino bato yo bakoti to ebite ba escalade mur to ebite bakoti babuki cadena to ebite bakoti na position nini bakitisi drapeau ya République démocratique ya Congo bakati bamatisi armée belge ezalaki wapi te par là bokenda na ko comprendre que loposo pembe bakotikala ko considérer moyindo te bakotikala non plus ko considérer ba institution ya baindo sénateur na biso ke na mikili ya poto aze loko te soko bato moko botindaki nga belema bakangi soko ministre moko soko ya Nigeria balingi babeta ye ezalaka bendenge wana mais bango tango ba se déplaçaka lui Michel atiki Belgique aya wana République démocratique ya Congo boyebi sécurité boni bako mobiliser ya wana mboka oyo John Terry soko nani atiki mboka na ya yawa boyebi sécurité nini bako mobiliser awo mais biso ezala ba ministre ba premier ministre na biso to komona ba individu baboyi Bruno Tshibala matana bus na aéroport il était encore premier ministre ya République démocratique ya Congo biloko wana ingeta na plaisir na ba sentiment ya bato ya milangwa ya ba melibangi ba sepeli to privé premier ministre na bus to humilier ye mais sika Mondela ali
Soko kutu premier ministre na bino aze humilié. Bongo yo moto yo zangi na yo ntina. Yo moto yo okendaka ko yiba na ligablo. Yo moto yo olataka soko ba jeep. Nde ba ko considérer yo. Et boko comprendre que ndenge ataboze ko bota bana na mikili ya poto. Bana wana pe basé na considération te. Ndenge bakanga bino batata miyibi na ba magasin. Ndenge bakanga bino batata milangwi masanga bofifaka na babar. Po ya bino baindo bolumbu nde préoccupation. Bana na bino pe basé na lignée wana. Loposo pe basé ko bisa bana na bango. Ato zena ndeko moninga ya moindo. Moindo azé malamu na masanga. Moindo azé malamu na sexe. Soko lingi ozena mosala moko moto sala ngolo kwa robo azé pénétrer pesa ngo na moindo. Mais ko confier yé misala ya ntina te. Ko confier yé ba responsabilité ya malonga te. Pour ko décevoir yo. Bande kona biso ya politique lelo. Boye ba ke mondela zeko manipuler bino. Boko zala wana régime ya occupation, boko zala wana soko pe Fayulu akomaki président de la République. Boye ba ke bolinga ki bo s'opposer. Balinga ki ba bimisa mouvement mosusu ya opposition, to soit UDPS balinga ki ba multiplier ye lisusu bokasi ya opposition. Nzoka nde sika to komi lelo. Ezala ke sika oyo ba indo to sosola opposition. Démocratie. Démocratie. Otoluki. Yango cause ya déstabilisation en Afrique. Opposition est mal utilisée. Awana Felika. Ndenge kaka IDPS sala ki accession na pouvoir. Et sala ki occasion. To observer de paix. Na silence ndenge IDPS a sala. To pesa bango bokasi. Tala ndenge ba utiliser mouvement mobimba de stabilisation. Parce que bino moko tango bofandaka. Vous avez comme on a Fayulu koloba vérité de urne. Vérité de urne. Vérité de. Parce que na procédure ya Martin Fayulu wana vérité de urne. Mokolo moko ba ko bande l'élection na mboko. Bango wana ba koti na procédure ya dialogue. Ba solo la. Bango pe ba kamba. Boni boko sala dialogue na soit disons na président oyo. Bino bondimité. Quelque part, vous reconnaissez que c'est le président. Il y a un dialogue pour bino pe se retrouver. Pour beaucoup qui kosenga dialogue to longwa na ino na distraction, ba indo to telemi na distraction. Lelo namoni bato etuluku ya bato. Ba komi na sima ya bokechu. Sokwa kokaka ko kamba orchestre ya 12 personnes étaient nazo kamwa boni bonya zeko koka akomi ko kamba bande kwa mikili ya poto soit disons esika mayele zalaka te mokambi malamo bakoyeba ye mokambi malamo na foyer mokambi malamo na lopango mokambi malamo na avenue mokambo malamo na quartier mokambi malamo na secteur to na milieu afandi. Mais bolukana no botala parcours ya moto yo lelo bino bolingi boti ya ndakisa. To sala kana problème particulier te na bokechu. Dérapage na ye. Akokoka ko diriger soko kokai ko diriger orchestre te. Apesa ba raison orchestre na ye kufa. C'est justement parce que zalaki mokambi mabe. Orchestre na yaki kaka soko na 12 personnes. 3 personnes basé ko bina sundama liboso na yemoko 4 moto moka zé ko bina ko beta mbonda mosusu na lokole mosusu na harmonica pe sunde et chou et siri moi na 12 personnes na moka zé ko beta soko molangi akoki ko kamba yango te makomi ko pesa leçon na mboka lokwa République démocratique ya Congo. Namoni bandeko ba komeninga bokecho alobi tozongi na Zaïre. Mais est-ce que boze bato ba congolais bolimbisa vraiment? Bolimbisa diaspora congolaise. Minimum ya respect. Bozonga nano na ba valeur. Loposo pe mbaze ko considérer bino ndenge nini. Tango bino pe bokoti na sima ya ndeko bokechu alobi na bino toze kozonga na Zaïre.
polo Zaire bolati, bere à Zaire, tozongi na Zaire siko, nanya lobi tozongi na Zaire, bokechu. Na procédure ni, na processus nini. Te tokoli kia, toyaka liboso na bino, na mawana motema. Po nini boze na mikili ya poto, boze kokokate ko observer ndenge mode de vie ya loposo pembe, lolenge loposo pembe aze ko vivre. Boze na loposo pembe, bilamba Christian Dior asali. Loposo pembe ye moka aze ko sombate, bino baindo. Soko Yves Saint Laurent asali, soko Gucci asali, bino nde baindo, boze ko kufa ko wela. Loposo pembe aze ko bunda po ya ko multiplier mayele ndenge nini na ko stabiliser bamboka na ye. Et pas ina bino baindo boze ko multiplier bozoba ndenge nini boko koba ko déstabiliser bamboka na bino. Ta la différence. Soko si bo fingi na ba video, bo bengani na ba téléphone bo luki hotel, bo bandi na bar, bo meli masanga, bo ke ko sukisa na hotel. Soko si bo sali ba video, bo sali ba dérapage. Mais lelo ba vérité zali ko bima. Et komi ko bima. Ba video ye bo sali ko sala na tango ya président Kabila zalaki moyennant soko 100 €. Oh pas fingi minga juste 200 €. Le Congo nous appartient. La République démocratique du Congo nous appartient. Mais tu peux défendre un ndengenini. Trobaka na etumba motomoko kozala molongi. Mais na dialogue tona masolo biso banso to kozala balongi. Nini eze ko sala to kokate kokota lokola baloposo pembe bako salaka. Bato boze koloba to uche sika na 2018 awa ezalaki avant décembre et bandaki na 2016. Kabila koki koleka 2016 te. Pour gouvernement et occupation, pour Kanambe, pour Rwandais. Babatterie en marche. Toleki 2016. Motopa évite mécanisme nini simbaki 2017-2018. Tant que tu en 2018, l'impérialiste balakisi que bangonde balingi président Kabila te binoté. Bangonde po bino ko salaki ka koloba mais bango ba mobiliser ba commando américain à Gabon, ba commando belge na Angola, ba commando français na ngambo ya Brazza, na Rwanda kuna ba armée mixte fandi kuna bazé ko zila attaquer zala. Mais ce que bomitunaki soko ba attaquaki République démocratique ya Congo, par Congo-Brazzaville, par l'Angola, par le Rwanda, par Centrafrique. Baoyo balinga ki bakufa. Ezelo poso pembe to baindo mabota na bino. Po ba ressortissant na bango esi babimaka. Est-ce que bomitunaki po nini b'impérialiste ba mobilisaki ba armée na bango? Po balingaka baindo mingi. Po balingaka ba congolais mingi. Ba américain batindaki ba commando na bango na Gabon. Prêt à attaquer la République démocratique ya Congo. Po balingaka RDC mingi. Po balingaka bino ba congolais mingi. To po ba monaki ben toré na bango ezeko devier bango. Nouveau code minier signé par l'ex-président Kabila Kabange ezeko sala bango motema pasi. Mena tunaka na bandeko balandi nazeko tuna bino bandeko na ngai ya République démocratique ya Congo, bandeko na ngai ya Kasai, bandeko na ngai ya Bandundu, bandeko na ngai ya Équateur, bandeko na ngai ya Congo central. Bobo yaki ko accorder même 1 heure du temps na président Kabila. Bongo Monisco, mission la plus longue au monde, Bango, awa na République démocratique ya Congo. 21 ans depuis 1998.
basali nini massacre na Beni esalemaka au vie et au sui ya Monisco. Massacre na Goma, viol na Goma. Monisco témoin. Azene loko ko salate poise na observation. Kotala ndenge nini ba Congolais bazé ko se violer entre eux. Kotala ndenge nini ba groupes armés zé ko kata ko massacrer bande ko na bango. Mais est-ce que tokoli ki abosé sans ignorer que Monisco n'a pas sa groupes armés mosusu ba machette. Pour pas na bango zone rouge zete. Et si ka armée congolaise ekota kate Monisco akomaka. Lokola ba mine ezali ebele ezeko bimisa ba minere bo mengo ya ndenge na ndenge coltan uranium yonso cobalt bango bazeko kenda ko coopérer na ba groupes armés kangi ba axe wana. Est-ce que botmi tunaka à chaque fois to komaka na fin ya mandat ya Monisco guerre zongaka bande konanga ba indo bande ko ba congolais bande konanga ya Afrika toze bazo balelo na prison mais toke balobi moto ko ina nzeta mbila na tonga pesi bayeba ko yana pokwa mayele awa bozalaki awana tata na biso ngwanda apesi bino ba assurance na ba qualité yonso ya zena yango aze membre azalaki membre ya SNIP yazalaki chargé ya sécurité ya Mobutu bango batangaka na Israël bango batangaka na Russie batangaka na wapi apesa bino ba assurance ba information sur et net soi-disant nalobi apesa kabino ba information sur et net soi-disant président Kabila azé candidat à sa propre succession asomba mando qui n'a reçu akotisaki ba commando akotisaki ba rwandais azé ko pesa yango na précision bozé na ba vidéo na mikili ya poto YouTube ezé moindre de choses mais mon kolomoko to kamwe motango balobaki candidat à sa propre succession motango balobaki azena likanisi ya guerre aboyi makile tanga aponi dauphin. À la fin, passation de pouvoir civilisé. N'a plus vieux parti à opposition, l'UDPS. Mais est-ce que bato ya mayele bozena mikili ya poto, bato ya mayele obolandaka papa na biso Honoré Ngwanda, est-ce que besoin ki tango ya kokende kotuna yi expert en sécurité, yi expert en matière de sécurité, ben information na yi kende ki wapi perçoit qui wapi le loi ko bisusu koloba te bato pe bazé kolanda bato pe bazé kokoba kolanda lolenge moko congolais africain ze yaouli ba pasteur bazé kokosa bango awa tokomi tobandi kopusana na fin de l'année na yebisaka bino eloko pona moni ba pasteur ba bandi 2020 année de gloire, année de réussite. Wana po ba préparer mabonza ya décembre. Batondi sa bastade. Année de prospérité. Bino yonso boko furuka, boko jwa mabala, année de mariage. Abala soko le célibat soko nini soko nini. Mais tango toko koma 2020. Bato bako balate. Bato bako jwa misolote, bako jwa misalate, bako kenda plus na attaque na politique. Moto moko tako zonge pa ya pasteur tu na pasteur. Yo solo la kina nzambe. Soko nzambe mona ki que 2020 tango ko sala nango malamu te. Po ninya yebisa ki yote. Assurance yo pesa ki biso ozwe ki yango pa ya nzambe, to sala ki yango na suku na yo. Te. Moto ko tuna te, tout le monde ako koma politicien. Na ba frère en Christ oyo alekisaka journée mobimba na église azena tango lukate po ya bomo inaye akokoma opposant akokoma ko sala ba vidéo akomi ko finga président lelo ba ko finga président Félix po si ba komi ko finga
mais totuni mokili ya bato ya mayele ezalaka na contre-expertise, mokili ya bato ya mayele ezalaka na doute méthodique, mokili ya bato ya mayele ezalaka na doute scientifique, ezalaka na ba recherche, bato ba mituna. Mende ko Ngwanda Honore Ngwanda yo sali ba video awa opesi biso ba titre et opesa ki yo confiance. Mais président Kabila poni de fin pourquoi? Président Kabila a pesi pouvoir na opposition pourquoi? As un militaire, as un qui plus jeune. Bo yebi ba président bonyo yakutaki na bokondi. Bo yebi ba président boni yakutaki na bokondi opatiki na bokondi. Bino moko bo banda kotanga, lelo na kotanga te. Bo banda kotanga. Mais andimi étant militaire, armé na maboko na ye. Bolobi pression, abangaki ba manifestant, ya ba combattant ya UDPS, bo je sûr. Bo je sûr. Bo je sûr. Mbala moni ba marchaka. Ba reprimaka pe ba manifestation na nye sili ba pakati pe ba bungi. Ba bangi nini catholique. Catholique abetaki bangonga. Bon mona ki teke ba mesela ba je ko kimana puturu ba kaputuru ba tiaka na se monani abanga kinini ba be ba pakata kimbangu na kaputuru ya monena je ko kimana nzira ngonge sala ki lokote. Mais au nom ya peuple aboyi makila etanga passation civilisée ya pouvoir. Ata soko lingaka mboloko te soko poliaka yango te, mais ko boya te ke mboloko akambangu, ko boya te mboloko akambangu oliaka yango te matondo olingaka mboloko te matondo, mais ndima qualité ya mboloko olingaki président Kabila te olingaki ete, mais ndima kaboyaki makila etanga na mboka o akokaki ko sala comme tant d'autres, akokaki ko kenda ko négocier na ba américain, akokaki ko kenda ko négocier na ba belge na ba français bozwa na bino, mais na sala beau longévité lokwa basusu basala yo moindo yo congolais olingaki olobelo côté soko kaka président Kabila kende pa ya bato wana aloba na ye ko pesa bino mboka wana na ye ko pesa bino le sol le sous-sol ya République démocratique ya Congo ponga na umela yo lingaki olobelo côté polo poso pemba ze ko bunda te pona bolamu na yo, mais po ya bentoro na ye. Sans la République démocratique ya Congo, la Belgique est nulle, la France est nulle, les États-Unis n'en parlent même pas. Teto zonga na ino na mayele pe bwanya. Bande ko bolanda kabiso boko silika. Boko silika. Mais c'est arme yaba faible. Et c'est arme yaba faible. Vous silika na ino te. Mais bon analyser, fais-le geste. Bon analyser, fais-le geste. Bon mituna. Bon mituna. Nandaki sa touti ko pesa. Barme yonso ya impérialiste ezalaki déployé awa na Felika. Basa la prépo ya ko attaquer la République démocratique ya Congo. Pour n'intérêt ya ba Congolais, pour ya ko luka bolamu ya ba Congolais. Et bino ba Congolais. Mon colonie ni peut boko sala ba vidéo, ba marche pour na départ ya MONUSCO. Mon colonie ni boko sala ba vidéo na ba marche pour na départ ya MONUSCO. Mission d'observation. Mais combien de milliards et bimaka pour ya MONUSCO? Combien de milliards? Bomona bachari ya MONUSCO baluka kolte bimina kati. Combien na mikili ya poto bo marchaka? Combien bo revendikaka? E bo yebi lokola ngai MONUSCO nde armaka ba groupes armés. Boze ko silani. Ba papa na biso bo Honore Ngwanda. Boko sala ba ressuscité. Boko sala ba mission te. Mpo ya MONUSCO. Bande ko bokechu. Boko sala ba mission te. Ba vidéo te po ya MONUSCO. Te. Ba format bino po ya ko combattre. Po bino moko bozala ba déstabilisateur ya ba mboka na bino. Pareil na Côte d'Ivoire, pareil en Angola,
lelo boze kolanda Angola balobaki Edouard dos Santos daze konyokola bango papa na biso Edouard akenda lelo João Lourenço dollar tozalaki na Angola na juillet na 42 000 kwanza $100 lelo bakei na 73 000 presque moitié fois 2 na juillet tozalaki kuna $100 42 000 kwanza août septembre octobre début novembre na Angola $100 ekomi na 73 000 kwanza kuna nani aze président kuna nani aze président na Congo Brazza na Gabon wapi te totala makambo yo na emoneli ya moke te totala yango na emoneli ya monene na boyike te na boyoko te kasi na boyike na singulier te kasi na pluriel totala Felika eze na politique nini na Felika eze autre ke ya biso te tozonga na charte de l'impérialisme tozonga na charte de l'impérialisme bolongwa na ino mondela zeko manipuler bino tango bafandi bazwi ba vidéo na bino bazeko seka bino na bana botala bato aboye ata après 2 siècles boko continuer ko manipuler bango c'est ce que les blancs font yango bazeko ko sala baseka kabino bayindo boze pamba boze yaouli bapesa ka mandoko ke ko sala rebellion pai na yo oze mwana ya Katanga oze mwana ya Kasai bapesi yo mandoki ok ko bongo banani bakasayen soko ba belge nde bapesi yo ba belge baze épargner baze ko c'est quoi distance bapesi yo presse oze ko filmer kibonyama na yo oze équatorien bapesi yo mandoki sala rebellion bomengo kozwa oko bomba na ba banque na bango oko sombela ba immeuble kuna baze ko seka yo po presse zeko kotambola na yo elongo lobi bakokanga lokwa ba Thomas Lubanga bakokanga lokwa ba Jean-Pierre Bemba bakokanga yo lokola bakokanga yo lokola te tozwa mayele le linge sale se lave en famille soko makambo eze ya République démocratique ya Congo ndeko Fayulu akokenda koluka ngo na libanda ya mboka te akozongela wa tofanda te me ba contrat ba signaka ba joaki misolo yambo basala ba propagande baliaki biloko ya imbwa tala ndenge bakomo préparer mbangu basalaki ba campagne na misolo ya loposo pembe balakaki bango soko tozwi bokonzi bokozwa parti nyonso soko ya est bokozwa parti nyonso soko ya wapi lelo bajoi bokonzi te bakomi na compte à rendre na loposo pembe e bino baeboze kokota na sima na bango est-ce que mito eze kosala makambo bayebisaki bino esimbi te bojoi ntango botuna te bosufri tokabwana mpo ya mokolo mwa lelo tolobaka etando eze ngonga na bayeba kofinga eze arme ya bafaible tolobaka moto ya kofinga religion africaine moto ya kofinga message oyo aze même pas na 2% ya conscience na cerveau na ye potokolika na maemanso tolobi lelo soko ze ata na 2% ya conscience na cerveau na yo lobi okofinga lisusu mboka na yo te lobi okolanda lisusu boketu te mais soko fingi oze na 99% ya inconscience biso tolobi kimia ya mfumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani na poso ezeko ya pona manaka isusu matondo mingi